Et c'est un tondi na motema ko ba ko zebele ko na biso moko na lelo toza bongo samedi 19 février 2022 toza uta ville province ya Kinshasa bisika plutôt zali vraiment ko présenter une émission kindoki politique ya moko na lelo yo moto jui libakwa ko na biso mbote mingi et boye mulamu na émission o bisika toko analyser actualité ya moko na lelo pe actualité ezali vraiment na kati ya mboka na biso to yembeli bino na cadre ya émission lelo monsieur Driss Musemo azali bongo moko ya lisanga mouvement citoyen les décideurs na elongo tokosola ba question d'actualité nyonso o ezali vraiment na kati ya mboka na biso kasi ya mboto kende na kati ya mozindo ya émission lelo tika to pesa mino quelques actualités du jour promulguées le 18 février 2006, Constitution RDC est totalisée jour pour jour 16 ans depuis existence Nango et Zalaki Bongo Outalobi le 18 février 2022. Élection ba gouverneur CG Kabouya Pe Bat Lukobi va changer qui na Etali Bongo par ya ba allié ya IDPS Union Sacrée a déterminé ya Rokende et Longo pour que place ya ba gouverneur et sango o pesa makilobi na conseil de ministres gouvernement a lobby que abandi processus ya ko supprimer taxe RAM d'ici mois il y a mars o ezali ko ya déjà le 1er mars déjà taxe RAM et ko za la supprimer wana ezala ki maloba ya ministre Augustin Kibasa Maliba azali bon ministre ya pétantique et RDC présidence ya République et ezali bongo ko annoncé biso visite officielle ya président turc Azelami lobby dimanche 20 février mokolo na lelo na mboka Congo awa précisément na Kinshasa na palais du peuple to rendre hommage na ancien président ya cour constitutionnelle Bena Lwamba atikaki biso mikolo eleki en tout cas ezalaki na présence ya ba autorité ndenge na ndenge pe président RDC Félix Tshisekedi Tshilombo azalaki pe présent. Alors to kota en vue des sujets ya mokolo na lelo to pe émission kindoki politique ya mokolo na lelo na monsieur Driss Mbote na yo monsieur. Mbote mama Naomi. Boni santé. Santé kimi ezali. To mona bino lobby na ambassade ya France kokene ko manifester mutu ya penza ya descente na bino ezalaki nini to nini bozozela sima ya ba descente o bozosala. Comment la présence il y a jeunesse congolaise devant ambassade ya France ezalaki pambate ou bien était le lo oyo tozali na politique moko France aza ko sala politique to bengi ya France Afrique o le lo France azali ko imposer ba dictateur na kati ya ba pays africains et lo lenge wana vraiment tozali ko sepela na yango te et na komona ka lo lenge France azolinga mzo politique wana akotisa yango na kati ya mboka na biso étant que jeune congolais étant que congolais vraiment to sepela ki na yango te et yango monaki ba jeune bilenge patriote bazalaki liboso ya ambassade ya France pona koyebisa bango ete eloko bino bosala ya kokabola République démocratique du Congo et pana biso ekosimba te vi sommet oyo eselemaki na mokolo ya le 17 na le 18 na niveau ya Bruxelles ya Union européenne et Union africaine na kati ya sommet wana vraiment ya motuya makasi oyo esengelaki oyo esalaki ke bango bavanda ezalaki lolenge ni esengeli bakabola Afrique kokabola Afrique biso totali ki za kokabola Congo pambatizane Rwanda ne moto asela qui demande wana mais justement puis, quand vous parlez nakata openza malobate quand nous parlons d'un sommet Union européenne Union africaine il y avait beaucoup de pays d'Afrique comment est-ce que sur base de quoi vous vous fondez pour dire que balinga bakabola kaka Congo oui tango eloko esali poka tinga maloba Rwanda nda asala qui demande wana Rwanda nda pesa ki yango na France et lesquels biso Rwanda ezali pays moko anglophone France ezali pays francophone et comment un pays anglophone azwa demande na eto et likambo na ya pesa ngo epa ya France pona ko réclamer partie na mabele oza na kati ya ngambo na biso donc na ebité so ki na kati na RDC partie ya Rwanda ezala kakoto au Rwanda koma ko réclamer lokola France azaki porteur na yango amemaki na niveau ya Bruxelles yango monaki biso
na ba jeune patriote o vraiment ba socialité no ba na souci ya mabele ya Patrice Emery Lumumba to kitaki kuna poto bisa bango ke non to lingi binote soki bolingi bo sala makambo bo sala pays ya Afrique na RDC ekosimba te pambate oyebi ozoleka na Mali oyebi omoni ba coup d'état o esalemi lelo o Libye lolenge ezali eza causé toujours par la France abundisi Libye comme par terre o Libye bane ko sala pétrole makasi ngana o toyebi yango et maintenant le lolenge o France abandi ko yana ngo déjà na kati ya République démocratique du Congo étant que un jeune Congolais étant que un activiste toloba qui était eloko wane ko simbate tokendaki na France ko totike bango memo après tolongo wana tokei maintenant na établissement ya Union européenne to tikeli bango pe copie conforme ya memo na biso pona ko bisa bango to lingi eloko wana tout le monde ba congolais ko manifester ba congolais diaspora bien sûr ko manifester pe l'obéza qui moi ma tata moi mingi est-ce que cette manière de faire les choses vous pensez que manifester et ko apporter quelque chose dans ma revendication au maman Nomi oyebi balabala ezali moyen moko kaka o esengeli peuple à s'exprimer. Ce que tous les qui na ba télévision, tous les qui na ni moyen souka za kabalabala. Et tant au moni que bato ba bimi na libana pona ko réclamer loko wana, c'est-à-dire esika wana nde esengeli basa la réclamation na bango. Ba to lobby bazo kabisote. Loko bazo kabisote, nous devons passer par quoi? Nous devons faire une action sur le terrain pour nous créer que non et loko oyo biso to lingi yangote. C'est pour cela ce que mon mutabimi na balabala mama Naomi ngana konaka yangote papa mate ezali nzela oyo sengeli na biso bato oyo tozana mando kité oyo tozana ma bilo wa kobundela te maloba na biso na action na biso nde ezali mando ki na biso na balabala. Tout le monde qui sommet France, sommet Union européenne, Union africaine, chef de l'État congolais Aboya qui kokende à Tindi, Azaya qui délégué. Il faut dire que c'est pas qu'Aboya qui a délégué qui premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Vous pensez que c'est une manière pour lui de tourner le dos à cette histoire? Au moins, maman Naomi, ce qui est manière à retourner le dos à Ngati n'a pas même le premier ministre Samaloukonde qui est là. Anga atindate lelo oyo esengeli na compatriote Félix Antoine Tshilombo ala qui ça fasse au monde que nous sommes un état, un pays comme le Rwanda. Paul Kagame a matina parlement na bango ya Rwanda et azako cracher sur la République démocratique du Congo devant Kimia autorité mokota leka répondre yango. Combien de fois Paul Kagame a lobel a finga a critiquer biso et ba autorité congolaise ba vanda kima ba lobel ko moko te. Combien de fois ce qui est qui manière moko ya ko saboter yango, voire même ministre alingaka kendete. Le premier ministre azali ko représenter gouvernement mobimba, c'est-à-dire le président Yaboy Kokende azali qui empêché entre guillemets à déplacer le gouvernement congolais et que tina sommet wana pour na ko siéger. C'est-à-dire, baza d'accord na yango. Le quoi bango baza d'accord nango. Biso peuple tout souverain selon l'article 5 de la Constitution. Et nous disons non à ça. Ce qui va s'allier, va signer, va signer, n'habite ce va signer que jusqu'à la information mon côté, ouan les a engagé bango, les a engagé République démocratique du Congo. Tant mais République démocratique du Congo n'a pas peuple, ba Congomani au baza na kati ya mboka wana. Jusque-là, nous parlons de problèmes de développement, sécurité et autres. Oui, l'Obama qui officiellement n'a sommet Union européenne, Union africaine. Mais jusqu'à quand est-ce que les pays africains plutôt dépendent en Europe? Vous ne pensez pas que ça dépend de la notion de puissance à dominer sur eux? Ko dépendre na bango lelo oyo na koloba biso te dépendaka na bango te bango de ba dépendaka na biso. Comment ça? Pambate oyo eza na Europe wana c'est l'Afrique. Et l'autre les gens abisso eux gens africains c'est la conscience. Mais ba fond don non so on est dans où il y a zo biso azo wango wapi. N'est-ce pas en Afrique? Il y a un lobby et l'autre les gens abisso africains ils ont toujours conscience. Le osoki ba africain nyo surtout ba ju conscience na bango ba tchango en place et to bien que bino awate avec ce que nous avons en Afrique to tombola Afrique. C'est parce que nous n'avons pas la conscience.
Qu'est-ce que nous avons? Nous produisons presque rien. Vice-président à Kenya, autant que le Bango récemment, j'espère que l'on a qui vidéo a dit que les Congolais baza bato loisir, bato musique, même pas la musique. Mais au fait, est-ce qu'il a menti? Je suis d'accord, mais est-ce qu'il a menti? Tant on oublie que c'est un gire. Ngasko la zongi mutune pa na atana za na makoke otuno yango te. Bato ba na biso ba kopesa ya wana. Tant ya sali loko wana. Réplique comme eka na niveau ya gouvernement. Tant ba congolais ba individu ba komi koloba. Nde gouvernement ju courage ya ko kende ko répliquer, ba répliquer Kenya. O bango ba yebi sor na bango, ba yebi lolenge ni basala mangam na bango. Tant Rwanda lo ba répliquer raté pourquoi? Tant que Kenya nde alobi, ba yebi lo ba mbango. Maman Naomi, Afrique est une richesse à Makassi. Aux journalistes, tu peux aller au sein de l'investigation, au sein de la recherche. Au moins que l'Afrique est une richesse à Makassi. Aujourd'hui, notre pays. Potentiel, mais nous ne transformons voilà pas. Voilà maintenant là. Pourquoi tu as comme un niveau là? Parce que l'Europe a comme un niveau il y a dominer le peuple africain. À cause de ça qui biso. Tout ça on a l'histoire. Autant que la histoire. Blaza malin. Ayaki na ko neutraliser conscience, ko neutraliser intelligence ya ba africain. Et ce qui le lo okara to conscience to zo mis en place. Maman Naomi na ebisio Afrique et ko telema makasi koleka. Kadhafi azaki na eloko wana. Le Kadhafi akomi wapi? Babomie parce que azalaki na eloko wana. Patrice Emery Lumumba tango ayaki na chaleur wana. Neutraliser, pourquoi? Le français ou les européens, bango bazala souma moni un africain comme ko telema. Pour ko tombola Afrique, balukara par ba moyen surtout pour ko essayer na c'est. C'est pour ça na zo loba toujours. Ce qui le oyo biso africain, to demeure toujours na c'est. Il y a des Européens, c'est parce que nous avons conscience qu'ils sont en place. Le jour où conscience na biso africain qu'ils sont en place, na biso maman Naomi France ou Europe et que sont des locomotives l'écolo ya Afrique. Tala malende que commis va se prendre en charge. Comment et pourquoi? Parce que France a n'aka chama bo l'écolo na bango. Ba pays aussi na coup d'état je condamne cela. Mais sur le coup d'état c'est le pays africain. C'est quel pays? C'est toujours la France. Et nous disons non avec la République démocratique du Congo. Et la Sénégal ba Congolais nous sommes conscients. Tout élément. Tout ça Congo kakamoko. Nous avons un seul drapeau. Nous avons un seul pays. Le lo soki moka o ekei. Tout ça nous ko sala. Ba papa na biso ba kenda. Et nous, les jeunes, c'est le moment où tellement comme un seul homme pour que tu défendre patrie Nabiso. Maman Naomi, ils ont un peu toujours sur conscience des Congolais et Zongi, il y a des Africains et Zongi au monde africain côté le mec. Oh, quand ça changer par travers conscience. Alors, ce qu'il faut relever la question d'actualité, c'est vraiment que le Bamalelo, le Kambaram. Ram et finalement le gouvernement indimi ko supprimer Ram lolenge kani yamba ki penza sangongo lokola moko ya ba mouvement citoyen ya mboka na biso. Je sais que botelé melango pe moi mingi. Je suis en train de féliciter ba activistes nyon surtout na ba ndeko politique oyo ba bandaki ko bundisa na ebité so longo bengango taxe parce que déjà on a évité comme boni na repesa ngo mama Naomi. Le le 1er mars, déjà, ils ont supprimé. Service éthique à la maison, on est commis gratuit. Il y a un commis gratuit. Mais moi, tout le monde est zongelangai. Mbongo o bazwaki. Bazwaki c'est lango biso. Bolongo les commis gratuit. Mais nas kombongo o yo bokata ki batu. O bo e ba ebisaki biso ki e na gratuité à enseignement. O ba enseigner ba non il a toujours bazai toujours impayé. Est-ce que mbongo wana bazongi c'est yango te. Ba si première mois bituma o etikali et pas la biso activiste to bunda toujours pour na bazong c'est la ba kongomani mbongo na bango ba esrokaki pour musala mbongo wana eska o mona na te na ebité soki o ebi bureau ya batu ram côté zalaka na tamboli vraiment atika mona bureau ba taram te na ebité soko yebi sike zalaka et mbongo o ba neko kende wana ba ke esikani et banité donc c'est-à-dire le quoi ba supprimer ngo ba ju pression makasi félicitations na activiste na PCP
ba o balongoli yango moi félicitations comme ça to ebisi bango lokola bo supprimer yango bo sala lolenge o bo yibela ki biso mbongo lolenge o bo skroka ki biso mbongo bo luka susu lolenge wana ya kozongela biso mbongo na biso poza mbongo oyo mama ya madeso zo kango na pasi mama ya ba épices zo kango na pasi senge bazongisele yango quand même c'est un ouf de soulagement RDC to moni moi motif de satisfaction quand même après beaucoup de temps to lobel finalement taxe ram et kozala supprimer mikolo ezali koya ndenge ba ebisi biso na conseil de ministre après une année à escroquerie bo escroquer biso tant escroquer biso o reconnaître que escroquer biso osani ozong c'est loko yibaki so tant ozong cité bat pour sepela ndeni bat pour sepela ta mais quand même bakati oko yo bakati yo combien de fois ya crédit bon ramo compter combien de fois kata mbongo ce que mbongo bakata kana kenave bazong selio so c'est pas sur mbongo na baloka to mbongo poani po ça musalani elo nye sombi mais tout le monde ba wifi ba tchela ki ba étudiant na inikine na ba université tina kitambo magasin comment wana c'est la wifi soko télécharger loko OK ndaki très bien ezaki ndoki politique nandeko Idriss Moussemo tozali na ye na plateau na biso ya moko na lelo alors tout le la question la processus électoral on a pesa question bino botelemela ki makasi lelo bioka di mebandi musala mbongo ezate selon président ya Seni Nangambo Mususu ministre ya finance a démentir le fait que ba mbongo epesa mate alobi mbongo epesa mamwa jewana de contradiction de parole. Il y a des chefs qui s'invitent. Comment est-ce que vous voyez début à processus électoral au Kende? Maman Naomi na habité kobanda mandat ya compatriote Félix Antoine Tshilombo. Titre a sali 3 ans de comme un journal lelo. Na habité ceux qui mandat yango dara mandat ba scénario. Na habité ceux qui mandango bayaki pona basunga peuple congolais. Nazo comprendre. Comment se fait-il mutu banda joint pouvoir régime au bandé banda si l'autre bon arabe scénario 2023 ils a année moko sengi élection manamboka na biso selon la constitution et maintenant ainsi qu'a préparer l'élection bango ba mibiso ba théâtre na bango reçoit est-ce que reçoit na bango tel biso nani président Enseni nazoka babi kazara mutu aido ya ancien militant et UDPS. Il y a finance. Nayoka babakaza ya UDPS. Gilles Alinguet. Nayoka babakaza ya UDPS. Bon, bon tout on a supposé que ça même parti politique. Le rumeur ça fond noir. Papa tient na biso, na mboka na biso soko ki rumeur et bimi, sont comme vraie information. Papa tient na fondateur ya UDPS. Tant alobi nengwana ezapek bato ba surtout na kata UDPS na zuka ke loko wana pe na memi yango za journaliste. Bon, maintenant ainsi que bon va préparer l'élection 2022 année c'est l'élection salema. Toi le lo bientôt au mois de mars. Notre enrôlement ça limité. Bah oui c'est souvent bien recensement. Non recensement ça limité. Fichier électoral peut ça limité. Mettons en 2022. Donc ba politicien ba lingi ba zo biso ba sakana biso. Bam na biso ba jeune bango politique pour ba ke na glissement. Et là on ça les angwana. Et je vous dis maman Naomi na rotala kaka boye au moins que 2023 élection est arrêtée. Et bon mais ma biso na ba jeune na bango. Ozolo on a cadre technique to parce que déjà bango ba volonté politique et alignon so volonté politique et alignon. Mais peut-être le moyen total c'est autant. Total il attend. 2023 élection est salema. Est-ce que ici basali recensement bazolo basali on noté est-ce que c'est basali enrôlement basali on noté fichier électoral et ça place ni donc baleki si biso tamola ipamba et to comme lelo au lieu que na mo tamuke bo pesa biso ta mo espoir mais l'équipe bino pe bozali na kati ya makambo ngo na kati ya makambo biso de kati ya makambo te biso to respecter toujours processus to bini libanda te si to bana ko bo yango ba installer bango so bana ba installer bona ti lelo musanya malonga si basali après si programme yé moko
Feuille de route déjà. Apesi programme yango. Yemo ka apesi feuille de route na ye. Kaka na kati ani na yemo ta sécurité que no élection ngo eza. Apesi feuille de route, apesi ba contrainte le quoi appelle c'est-à-dire yemo ka sir na yango te que élection ko zala. Pour muto za sir moto tongo zo tonga ndako wa. Obi ke non na ndako na tonga na bandi a fondation a no sala ba moitel. Nabi ki naza awa si ndenge ndeko kadi mazawana fait de route mission au camp azaki installé depuis quel jour, combien de mois après mission fait de route et na fait de route na abana enrôlement na yeka a changoka ata ba pese ba moyen, c'est-à-dire quoi ba politique ya mboka na biso ba biso tuna ba jeune na bango oyo ndeko kabila banaye ko sala yango na moni que régime ndeko Félix Tshilombo balengi pe banda ko mema biso toujours la même jeune pour que toke na glissement. Alors Martin moi et si ça va na pona oso maman Naomi to la procès ya dialogue te na mboka na biso tu as besoin de 2023 toke na ba élection so que l'élection exacte c'est-à-dire régime où échoué balongi batiki biso ale tokei peuple congolais a tié mutuné mo par la Fox ce qui donne l'élection exacte maman non est to kobima na balaba to réclamer élection ba même biso ba glissement te na ba dialogue te ba transition na bango wana te. Le peuple congolais a besoin des élections dans ces pays. Mais ça a bien organisé. Bien organisé. À quoi ça kokendeka a bongo sans organisation? Banani ba memi biso na ba GO, ils ba na bango. Ozo kuma za ba na bango. Tokene malembe. Ndeko Peter Kazadi. Na interview na Top Congo est-ce qu'ils natanga combat chaîne wana na plateau na bino. Aba tuna ke question concernant ba mbonga ba élection, abaka ba mbonga élection. Le compatriote Félix a rassuré biso que non élection 2023 ko sala. Et sa volonté na ya. Et sa volonté na oui, et sa volonté na ba ke mbonga ba bomba pe mbonga. C'est-à-dire mbonga ezali. Ce mbonga ba ndeko bombe ke place ni. Détourner ba millions. Le projet de finance à 2022 bon élection ba millions on va détourner kenda wapi. Ndeko Gilles alingeta fundi combien de personnes ba sambisi bon ba koti ba makala ba 2 semaines ba bimi. Ba mbongo wana ezonga te. Et kenda place ni. C'est qu'il faut tout la peine de quoi Gilles alingeta ba sambisa. To le banengwana. 2023 élection mboka na biso. Ce que ça te peuple congolais azali bana na balabala. Le coup là-bas on va quitter, biso moto se prendre en charge. Ni ko ba gouvernement na stade va se prendre en charge. Tout ce qui est bon temps va se prendre en charge. Ce va quitter 2023 PPP à se prendre en charge. Pourquoi c'est que les politiciens congolais va après pour l'élection. Ba on nyonso, ba classe confondue. Ceux qui va après TP pas après. Peuple après. Peuple après pour une élection. Peuple après pour une élection. Ceux qui vont après TP biso après. So ba la mutute pepe za mutu. Oh. Oui bien te. Na bien te yo bisanga. Pepe za mutu. Na za curieuse. Mutu pepe oui bien. Oui bien te. Tenga biso kombo. Souverain. Nana souverain. Pepe da. C'est pepe chara, pepe na kibokonzi. Très bien, toujours espérer qu'on ait vraiment liboso pour que l'année 2023, ndenge pe président a signé à l'obaki yango clairement que glissement et vocabulaire na bangote à l'obaki yango ba pena pour ça que kende moni banda ya ma loba ya constitution te bana pour ça que nyonso esalema lolenge et longo bani. Alors to komi presque pratiquement na suka l'émission na biso lolenge ozali moko ba mouvement citoyen le constitution monsieur kokisi 16 ans ni penza mona que il faut elongo la constitution ni le mona faut ba améliorer la constitution mboka na biso. Mama Naomi eloko ko longola na eloko ko bakisa na minute oyo na ebite soki na ko ebisa onini mais o ngana ko senga na ba politicien ba ko respecter constitution. Ba respecter kaka. So ba respecter yango te e ko simba te. Bande yango evanda wana no pe batika ko respecter yango te. Mais à tout on singa ba respecter ba pesa yango valeur. C'est aussi parfois question d'interprétation. Pardon? C'est aussi parfois question d'interprétation. Maintenant, nous avons selon
couleur politique nae. Na habité loi équiparaté et frappera partout. C'est-à-dire des awana ceux qui ont une couleur politique, tout le monde a une couleur politique, ils ont loi. Ils ont toujours respecté. Un message à la population pour finir. Je dis aux Congolais, il est temps de s'élever pour sauver la patrie. Nous avons un seul pays, la République démocratique du Congo. Nous avons 3 couleurs, le bleu, rouge, jaune. Défendons notre patrie. Ils ont mon côté ailleurs bunde la biso. Ils ont mon côté ailleurs côté la biso. So biso mon côté se prendre en charge. Tala lombo kelinge kende. La jeunesse congolaise, tenez-vous. Il est temps de sortir. Il est temps de laisser tout pour sauver la patrie. Merci. Très bien, Ndeko Idriss Moussemo, toujours dit marqué prochainement aux anabisos selongo pour la peu la conviction à binoa parce que le jeunesse est continué dans ma caméra pour défendre école pourquoi tout ça et bazo acquisé jeunesse congolaise cause à la un peu moins travailleurs que les autres, moins bâtisseurs. Bâtisseurs misalate. Bâtisseurs misalate. Bâtisseurs mais beaucoup créé. Olobi? Beaucoup créé. Gouvernement a créé 4-5 jeunes beaucoup créé. Que balaka biso que non toi chômage ekita. Balaka biso que ba pesa so misala. Mais ce gouvernement salité jeunesse c'est quoi ça là? Et quoi ça là? Na moyen nini? Obas ko ke biso ba pesa ta moyen te osomba lipa. To ke iba. Pensez que responsabilité nous saison kana jeune. Ils ont pas na bango. On est boka mamboka. Ce mbongo est circulé na mboka te to sani. To créer ndengeni. Ba création mbongo est circulé na mboka. Ce mbongo est circulé to créer ndengeni. Pendant ces temps, jeunesse à sani. À se prendre en charge. Comment? Abimana balabala. À manifester. À manifester. Et puis après. Solution est mon nana. C'est ici que nous mettons un point final à l'émission de ce jour. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bande kwa kindoki politique. Tokutane prochainement. Tika ete kinyi na mbota na bino mais la bon week-end. Pe Nzambe abenisambo ka Congo démocratique. Dit Congo. Tokutane prochainement.